Teles Badnatima na tongeli yonako no na komatete paye zala kana besoin petit retard maman no mambu moi je t'aimerai toujours ça t'a jamais ala mwana ndaku na ye da ba pesanga na lia po abika mwana ndaku do mupaya ba kopimela menga mona ke na mwana ndaku do na ekipe na palais na botami orchestre na Benza Villa Nova batebele ba benga na Villa Nova donc orchestre na na wa pavé ya pamba montana mo esi epeta na souci na tikali wa pavé ya plita chamala basipa appétit na silisi na kobaye santé ezoyate sidate cancer te tuberculose menga yoyo nazobelai atana kati ya ndoto nazolota eva ndoto nanga tragédie misérable absence na yo. Merci beaucoup, très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à train de suivre CL News TV au micro. C'est moi, Héritier Maestro, le maître de la presse et le maître de tous les chroniqueurs de l'internet. Na baki lelo naza Marie-Lise na Marie-Lise na eko so ala bandeko na gauche nanga lelo naza na artiste nanga na lela et moi trop ndenge bino pe bolela et moi trop po biso tout ba congolais photo linga ba artiste na biso je suis avec Brassard ya Villanova ya Maestro Fabro. Brassard, bonjour. Ouais, bonjour. Santé boni. Santé qui toque vraiment donc t'as la radio monde donc et le bateau santé qui toque donc ça la paix ça m'a bien tout dans les bons. Brassard bateau monio déjà monio partout dans le monde c'est peli qui était tous en Brassard tu es na rap tu es kokuta na yo mais rappelez biso Brassard au rappelez biso moi plan mobo ya Brassard na kati vocalement na kati Villanova jour férié horizon solo jour férié Natchela sol. Na teles badnatima na tongeli yonako no na komatete paye zala kana besoin petit retard maman no mambu moi je t'aimerai toujours ça t'a jamais na le limenge na se ya vula pa ya mise domine papa na Jésus libesoin on est un jour férié. Merci beaucoup. C'était Brassard au micro de moi, Héritier Maestro. Naza rep, comprenez que c'est la répétition. Tous en guitariste, tous en Brassard. Bazoyemba, tous solo là. Kuna pe rep, baningam sou bazoyemba. Tous en plein répétition. Donc, n'a pas escapé comprendre que Brassard est donc au Maestro Sala héros national ma partie. Donc, ok, d'accord. Moutayemba héros national. La carte il y a cursus. Donc, tous en moi partie sous il y a héros national. Nzembonaye oyayemba la carte il y a cursus. Na sina koma mwa bolingo na yo une solo baka na salaka yango sans problème munela tika indépendance bazonga na mboka na ye liberté d'expression bolingo prasa rotie wapi jeza kufela ba Kristo na raison masuma mokili lumumba kufa pona Congo tebenga ya héros national ngana kufelisi me Obama tababengi nga kizenye ye oya ye wo simeyo bambote belé na vena nga Marcelo Kavana ozola na ngai bambote belé na vena nga dikidikana maboko bak jogo die maziamu na bosanité nada joker donc na lela bino ya trop. Merci Brassard thème que ozo répéter mais to solo la mamuke au côté d'abord na Villanova depuis quand? Ouais, Villanova une année déjà, non Kindesco une année déjà. Na Kindesco une année 6 mois, na dona na jina ba 2 ans. Okutaki album nini? Oh baba na prépare. Okutaki préparation album Kirsis. Mais qu'est-ce qui fait que au Utiko Yamba mort aux na chana? D'abord na ba o ba tour o ba okuta to préparer album merci. Mon ba ye, bon vous avez la chance o Yamba po so ibu musana o Yamba. Donc après na yaki na okuta album tema parce que les gens bateau umeli na maestro parfois besoin qui penini besoin qui chanter. Ouais normalement ils ont bon gamba temps.
donc mutu taza atana ye donc moi ndako ba revendre savani nzala me mpaya ba pesi palier pour zaki pressé donc yo zaki mupaya ozaki no pressé pour les cas tenga zaki moi ndako na ye donc ba pesi ngana lia pour abika na moi ndako donc mupaya ba kopimela me ngaba mona ke na moi ndako donc na yaki bena palais na botami orchestre na benza Villa Nova batebele ba benga na Villa Nova donc orchestre na donc retombé ya nzembo wana héros national retombé nango tango ebima elo nini au bénéficiaire après héros national alors le bénéficiaire ça le long de terminer brassard déjà brassard papa et moi d'azege alors ba brassard effacer les tableaux c'est que et donc résultat on a ça le brassard la lobby sur le plan matériel elo nini ozwa après nzembo ouais plan matériel n'a pas avantage à boulot dans salle et comment considérer donc fournir la porte de le long à brassard déjà t'as brassard déjà des trop on parle plus trop. Merci nakati ya cursus au chaka combien de vocales à part jour et nuit à part nzembo ya yo ana chali sous combien de national ou ya christianisme solo na cursus na chaka sous vocal on a trouvé jour férié na tele spanatima na chaka vocal wana na sola wana de salara mais tout oh baba c'est juste un vocal moko na nzembo son moko mais cette fois-ci bo découvrir subiso ba oh bomba na kino to bimisa to bimsangol susu donc on a pour ça contacter ngai ndeti salara moi le solo moi libanga pour chanter zali brassa yo azali pour ça effacer les tableaux plus 243 89 19 41 084 ouais mna soza pour ça libanga to solo ne mambo zalara bandera numéro plus 243 89 19 41 084 voilà ma solo qui pour ça rejoindre. Merci beaucoup c'est Brassard mon minute ezali hein o kangi na minute epave manaka o kangi misamboka o abe bisoma muke epave dadi muzungu ebisinga ke kuna na France c'est pas verbetité bitumbe manapoto posona mi suni nyonso susi memae etikelanga mikuwe chamala mikuwe komi ovide kutu pomonanga esengite molili ezale katata mwa mwinda petrole okomona eloko ngo etikali elilingi ya pamba Yannick Noah elilingi ya pamba elilingi ya pamba ema toke mama na kati nzoto yo kai horizon solo nzoto yo bozomona wa epave ya pamba montana ngo esi epeta na susi na tikali wa epave ya plita chamala basipa apeti na silisi na kobaye santé ezoyate sida te cancer te tuberculose menga yoyo nazobela ata na kati ya ndoto nazolota eva ndoto nanga tragédie misérable absence na yo et provoqué ma calvaire alita nanga chamala honorable nanga ozawa benzo. Merci beaucoup c'est les artistes de Villa Nova de comment libanga pe moi message mon fort na bato bazota na profiter na peska mbote na venanga Paco Polo Gérard Scandolo le mystérieux Marcelo Cavana et puis na bossa était Diogo Maziamo de diable na nga balwanda beta na joker les garçons banalela bino ya trois ça apparemment yo yakamba mon Villa Nova to beta na orchestre mususu te Villa Nova na orchestre na botami ko travailler moi ban chic trop moi la palin moi ba ina les la raka parce qu'on n'avait pas ce game donc après ça on zembo pour moi na ina te pas de voir oza kati na ngai donc il y a ils sont na boulot na neti yo boso yamba bien so to yamba po yamba na po ta boga te yamba sala ngo bien to père chance aiza oyebozui donc yana conseil ba massa to ba ibi musala so ba to yamba bango ma tribaline za raté ki mutima beza la raté ata na bolingo ba manga bien ba sanga bolingo saka ba to ba yaka to yamba bango bien ba mbote ya trop vraiment. Merci beaucoup moi ba dédicace avant tous à Horizon Solo. Ouais zabongo Yannick Noah la nouvelle école dans école ya village dans na mboko na za ngamo école ba papa wemba ba tikelinga charge Yannick Noah la nouvelle école wa yemba ba le roi Saren na Kirsis na maestro Fabio Zegrim moi rappelle Mouké à le roi Saren yo ya ezomona na bolingo ezo oh Yannick Noah yo to yena ba jour férié ngali susu jour férié
Bolingo ya chéri ya kutanga diplômé simple. Et tombalanga matisanga komisanga na doctorat. Ya Christian de Cornes. Melalo chéri andimia sabote bolingo. Na mulo yanga skana kozonga lisusu maternel na koko kango. Do Yannick Noah yeyo la nouvelle école. So boyoki ba libala oyo ya nzambe mokano ya nzambe kokisami bakamwe. Tolaka beaucoup de biso na temple to na boulot pour ba contacter Yannick Noah pour ba surprise ezebele na merci. Donc Yannick Noah a signé sur boyoka na ndenge ya nzembo mobimba boyoka molimo mabezoya ba mauvais esprit. Bobenga na plus 243 89 64 86 289 plus 243 89 64 86 289 na pesi ba mbote na ngana RBK Bokechu Rede na pesi su mbote na ngana Glody Gucci na pesi Armel Akui na pesi ya Frédéric Waka fo esprit de diamant na pesi mbote na ya Dadi Yakuza na kasa Paris masa na Clotaire Lusala ba villageois nyonso na pesi mbote lisusu na Zegem de trop curious maneka liboso ye wana zana posona misuni nyonso. Merci Horizon, on termine avec toi. Moi ba dédicace à Batutu Balandi Biso partout dans le monde. Ouais ngabna opesaka ba mbote belé boulot déjà salami bozela to si ça merci boyoka bina banzela auto kende ba mbote belé na opesa pa président Maeso Isikazali na pesi ba mbote belé pa manager na Jos Menaya na pesi ba mbote belé mon VJC Moussoe ma visa gratuit donc ba mbote belé sous pas net dinga meya. Donc, basé belé, n'a qu'un boulot. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien avec tous les musiciens de Villanova de Maestro Fabregas. Et le maestro héritier, parce que c'est moi le maestro héritier, mais lui c'est le maestro Fabregas Kolo École Kolo Village Oyo. Bien que Azan Europe, big up place Azali. Merci beaucoup. Retrouvons-nous prochainement Herman Stadi avec d'autres invités, avec d'autres actualités. Léa, la première dame, elle est avec moi aujourd'hui. Bye, merci, à nous revoir.